congofrance.com. Amis de congofrance.com, bonjour et bonsoir. Pour l'Arabie, c'est notre émission au l'écran duplex, présentée par M. Didi Dipumba. Le lot pour le dossier Oyo est très important et c'est l'ibéj makasi à Bana Obana Kata. Oyo va bien qui bango, pas M. Makiesi, ou à la Kalakati à Saint-Etienne, soi-disant, et Bana Wanami Bale Basabandoki. Mais le lot, Tokoyoka, Makiesi, famille Makiesi, et puis mon M. Makiesi, Oyo, à correspondre à ma question par rapport à dossier Wana. Oyo eza ko inquiéter batu ebele balandaka biso surtout communautaire balandaka biso na kati ya Congo France. Bonjour monsieur Makiesi. Bonjour DJ. Monsieur Makiesi, tomoni na kati ya vidéo tomoni et puis ngamo pe na salaki ba émission monsieur Didi Dipumba sur bana o baza na Kinshasa bosaki bango bayaki na regroupement familial et puis bozongisi bango na Kinshasa baokoka kozonga boete. Plutôt déjà pourquoi M. Makiesi bosongisa ki bana wana Kinshasa. Tozongisa ki bango pona comportement ya bana de temps en temps et bandai ko changer, caractère ya bana de temps en temps et bandai ko changer. OK. Et ben non changer na sens nini parce que tant bana baye ba sala ki bien mais un bout de temps bana ba comment changer. Problème est nini, qu'est-ce qui s'est fait qui bana ba changer? Bana bazali ko changer puisque bana bayaki na misala bien bazalaki na misala moko ya mabe. Biso toza banzambe te, toza kaka bato mokili, toza pe na ba miso te ko mona en dehors ya ba miso mibale biso za nango. Donc tango bana bakomaki, toyambi bango bakomi bien mais comportement ya bana bana ko changer ko sumba bazo sumba na mir bazo sumba ko pakula ba nie na mir okotuna oyo te donc parfois ko kamata ba nie ko sumba ko tia na bakaye tu vas ko mona ngo vraiment normal te donc tout mon avis comportement bana de temps en temps et bana ko changer donc voilà yango le ko na loba. Quand vous remarquez que et comme il faut changer, vous prenez la banque na basali ya nzambe ya soloté pour na ba passer quand même la délivrance parce que tu as dit que ceux qui comme il faut changer ou soit déjà spirituel ou soit déjà makambo belé. Est-ce que vous prenez la banque quelque part pour na ba yeba ou soit pour délivrer bango na ba esprit wana? Tout le monde qui yango ezalaki moi muke normal. Puisque tout le monde a qui a 8 ans, ça fait 10 ans. Donc tout le monde qui a peut-être que la caravane va au Afrique, tout ça est normal. Mais le monde qui est normal, et le monde est normal, et comme il est normal. Donc, de temps en temps, on a le banane, donc il nous sous les aliments, donc, ma solo il y a bien fait quoi. Et ben, il faut arriver ici dans la carte yandako. Par rapport à caractère na bango, kosa la kaka na bakaye, kosa la kaka na nini na ba chambre, c'est ça? Ouais, pour toujours mon bana awa, moi na 5 ans, il y a awa. Ou a botami awa. 5 ans. 3 ans, 2 ans, 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Soki, moi nana li ko sumba, bien ko suba, a le bana yo maman, je fais faire pipi. Des papa, je fais faire caca. Mais si au moins il y a 10 ans, 12 ans, 11 ans, 11 ans non, 10 ans, 8 ans. Donc, à ce moment-là, en tout cas, Didier, il faut qu'on comprenne c'est quoi. Tu me peut-être qu'on vérifier. Si tu vas pour mon solution à la source de ma camarade, il va la venir. Ok. Bon, quand la bango, na kati ya église moko ba délivrer bango, quel que soit ba abbé, quel que soit ba sango, quel que soit ba pasteur moko boy obino bokine na bana wana pour pas passer de délivrance bien pour la ba détecter si réellement ba ça na misala mabe. Normalement au moni babiloko msusu ezalaka ba secret ya ndako. Ok na bana pour le papa ya mutu soki aza na misala mabe toté. Et ça l'a vraiment moi peut-être soni pour nos parents. Ok n'est pas que tout à la moi na o soit dans ça ma bétoni.
nyonso vraiment topesa na maboko ya nzambe prière mpe bandaki kozanga te mais nzambe na biso lokola aza bolingo alakisaki biso eloko nini na misio bayelaki. Ok, mais toyoki comme quoi pasteur oyo ya Saint-Étienne nde mutu mama kendaki na bana pa na ye ne pasteur wana nde alobi ke basa bandoki ye mpo na ye ana pouvoir ya kodélivrer bana na te yango apesaki bino conseil bozongisa bango na Kinshasa. Non, tokende na bango epai ya pasteur moko te bien tosala délivrance bazongisa bana wana puisque tozalaki na pouvoir ya kobengisa bango. Tokendaki pa ya pasteur pe toloba na pasteur ke est-ce bana tokoki kobengisa bango to te. Donc tozalaki na pouvoir wana te biso moko ko banzambe ya liboso ezali biso moko baparent. Donc faut kokoyeba kosambela makambo na biso ya ndako vraiment secret ebandaka nano na kati na biso ya ndako mpo bima libanda ti lelo ndenge ezobima libanda. Donc ezalaki déjà trop c'est trop. Et puis soki lelo biso baparent tozoloba yango puisque tolingi todémentir théâtre oyo petite sœur na mère basali na Congo, ça c'est théâtre. Ok, avant de comment dossier à petite sœur ou à Kinshasa, tu viens répondre à la question moko. Oui. Papa bokendaki na bana wana lokola bokonstataki ke baza l'esprit moko oyo eza compatible te na esprit ya ndako. Pourquoi pas bokende na bango na basali ya nzambe oyo bakoki quand même kodélivrer bango. Didier loko na oyebisa yo omoni lelo bafantiki mpe ya bapasteur na basali ya nzambe bakoma atro tokoki komema bango epai ya basali ya nzambe peut-être bana mpe baza bandoki te mais nzambe oyo ya biso tosambelaka na likolo ye nde moto alakisaka. Donc komema epai ya pasteur akokoloba mpe wi po asala mpe jalousie ke tozongisa bana wana ou bien non bana wana bazala awa. Donc kosambela na biso na kati ya ndako moto oyo ya nzambe yango moto elakisaki. Mais nayebi Didier eloko moko nalingi koloba na yo tomekaki peut-être kosolola na bakolo misusu oyo bayebi déjà bamakambo yango ndenge ezalaka tobandaki komona suspect kwa kosuspecte donc eza normal te mwana bokolinga bolia boye mpo bosambela donc akomi fâché okosala ke neti bolia biloko boye alingaka viande te kosike ti mama ke biloko bazolamba madesu fo kosala yango sauce boye nautaki d'ailleurs kosike ndeko na biso mosusu koma esike esize ngai nazosala publicité te Didier mobile ya mandefa pembe. Soki osali video na ye okomona oyo tolobi kuna. Donc koexplike donc azoexplike mare donc ozomona mwana moko nayebi te Didier na bandako totalaka bana ozomona mwana oyo na oyo aza mayele koleka oyo par rapport ya yo tata malgré tout okoloba te mais ozo kosentir ke oyo en tout cas azali trop communicateur oyo azali boye donc voilà ndenge tomekaki peut-être kosala baétude na biso tomonaki déjà comportement ya bana ndenge ezalaki kobwakela disons kobwakela te soki nabi kobwakela donc nazokosa kosambela soki tolingi tosambela okomona bana bakomi na bilongi moko bacaractère moko puisque avant tolia fo tosambela donc bacaractère ya bana ozomona yango mystique bakolo misusu mpona bosana te ndenge balobaki ke non omoni ke nayebi te biso mpe na toyebi bakolo basalaka yango tozwi mungwa kaka oyo ya pamba tozwi mungwa babi bobwaka mungwa na porte bokamata mai oyo nzambe asala botia yango na sani ya pembe botia na liboso ya porte na mungwa po frère ndeko frère na ngai azwaki kao moko donc azalaki attaqué puisque bataka ngo bandeko koya na ndenge moko ya mystique totie mafuta ya huile d'olive topakoli na baport bani donc ozomona bacomportement ya bana ntango tozosala biloko wana kisi te ezali ndenge bakolo na bato oyo bayebisaki biso tomeki peut-être kosala yango
Donc tout le monde a dit que à partir de Titi Douana, bana ba komi ko ganga na ndako ke non, ici c'est une ferme. Donc il disait moi moto mo kezali mungwa kaka na zoloba. Mungwa oto lambelaka. Na ou d'olive. Donc bana ba komi ko changer ba carencer ba til. Si bana ba ko lobake non ba yaki na ba mission. OK. Voilà. Mission est là qui a roboma papa, ya roboma maman ou bien ya bébé sa foyer. Batitidi déjà ya oyo bande ko sala papa. Et ça là qui déjà batitidi moko ya mabe. Pour grand frère nanga ya uté ko zo moi ba kaou moko boye. Bakini bana ba di non oui, biso te sali yango. Bana ba zana ko yeba. Et puis nous c'est bande ko leka tonde ko communiquer tonde ko yebisa ba para na kini. Comment bino boye ba ti bana ba sa boye, botindeli biso bana boye. Ba yodi yango. Ba théâtre o da ko sala. En tout cas, il faut pas dire na TV pour la deuxième fois. Parce que nous sommes pas finir bango. Ba na TV pour la deuxième fois, ba le baké to kosaki. Ba si ko sala ba théâtre wana. Na ndimi que to go ko bisa mbongo to dengisa bana wana. Après tout une façon bon to dengisa bana wana. Pour l'intérim. Donc bana ba yaka ba ko mona poto après ba zonga. Intérim to rejoa. Voilà l'idée. Donc il est mawa. Et ça mawa. Maintenant sur la question moko oui. Important auto mona ki na Kinshasa aleka ki aza mama na bino, aza mama ya bana wana. Azali mama ya bana wana. Azali mama ya bana wana na mère. Bana wana oya so sala nesi kolela. Hein? Bazali bana na ye. Bazali bana na ye abota bango na nani abota bana 4 ndinga za wana. Mubani na ye Godé. Atende bokende ko luka Godé oya azali vie nani ya makala ngunza. Ayebi. Donc ati ko sa ba théâtre, tout ça là tiango poto meka petit ko aider famille Didier. Donc ndenge zala kaka yumu ko yebi ko meka olongla moi charge azana 4 que mais ko peut-être to bin na mois 2 mais na mois 2 yango ba vanti ko l'équipe déjà awa. Donc to linga kite na mona lelo to koma basi lelo awa na poto ba zo ko linga ko dénoncer yango te. To zo mona bango ba zo finga belle-sœur tout ça ba zo lo ba biloko belé. Donc ngala zo regete mingi pona basi yango puis ba biloko ya ndengo na ozo sama na banda foko dénoncer yango. Basa bana biso te dénoncer yango. Biso to linga kite ezala ndengo na. Duko bango ba lingi sala ndengo na. To omoni Didier noko sayo basi misusu bana misusu batika bango te basakana na bana misusu o ba mama na bango ba yebi ke bana na bazala bandoki mais batika yango te. OK. Batika bango te. Donc soki ezali neti eloko ya mabe ngana ko linga te mwana nga za ndoki aya neti ko bebisa mwana Didier faut que dénoncer. Donc ça attitude ya mabe Kindoki et ça n'est maladie et ça non ça maladie c'est Kindoki ça maladie c'est Kindoki ba pesa ngo pa ya moto pour maladie so ba sa tango esilaka Kindoki silaka te Kindoki ba silaka te rebelle ba la pe bandoki ba esila bon toko na monde wana Didier Kindoki silaka te pardon papa Kindoki silaka te est-ce que mulanga pili silaka solo non Kindoki silaka te. Donc bana o basala bandoki na bana na kimwa muke ata ba délivrer ndenge nini egosila te. Mais surtout ba o basala nguna mabumu biso to kola kina te binde ni biloko nezalaka mama na bango alukande ati ko kosa ke ndenge papa se mukuna soki passer nani asa makata makambo na ngai na linga déjà ngana lingi na contribuer ngai o asa disponible ngana ko tia mbongo Angers. Et voilà, à secréter, tu as journaliste, attendez, et pas il y a un pasteur, bien gounga, bien oh le bataille ramakambu ya banana ya ndoki, bayeba, ce qui banana bazar qui ndoki toté, bon peut c'est de raison. Donc, biso to kotia mon Angers, bata la banana, ce qui te donne raison, bien te donne raison té. Donc yé, à tout ka kotia la bavanti, wana adi maman na bango kufa. Maman na bango kufa, ala quelque photo maman na bango. Oya kufa ala kobiso ne fils de photo ya mama ya bana wana oya kufa
ala tabiso tala kudu maman na bango kufa tala ba aventure petite sœur azosala. Ok. ala tabiso photo ya bana ya maman ya bana wana tanga kene ko bota na oboni sizenga ididie na regretter pourquoi mère a côté ba aventure oyo. Na éviter ceux qui a évité mère na ndenge nini ti azu mère na mouvement mère ya olela eloko ezosala ngai pasi yekutu na za tina na ete eloko ezosala pasi mingi ezali mère ndenge ngazo olela na TV atie mère na ba aventure moko lelo eloko wana ekitika na biso caché na mutema donc après que ma mère c'est a diaboliser mère pour ma grand frère mususu ba moni ba biloko to ba neti grand frère na biso escofi to tie gozi petit frère na biso titi hein na petit frère na biso musu na petit frère na biso musu dans l'Allemagne petit ben donc tout le monde ba biloko yo donc ils est regrettable au lieu à diaboliser mère. Ok, mais c'est marqué c'est tout évoluer dans dossier oyo to que là ici l'école place bana batangaka ba petit biso réponse comme quoi ba contacter bino. Oui. On a parce que bino boloba ki na bango ki bana bakei Paris, bakei na Paris, bakei tanga na Paris, voilà. Et puis or bino botinga ki bana Kinshasa. Est-ce que bozo peut-être c'est retour oyo écouter la bino tant sous l'état français par rapport à né bozo ici bana Kinshasa. Or ba pese ki bango déjà ba visa autorisation ya roya autant en la France. En tout cas, pour la réponse, pour le moment, nous avons répondre on a tête totalement ma cambo tout ça on a ya sikoyo. Donc après dossier on trouver bango après. OK, bravo. Donc c'est ça ma cambo oyo et ça na circulation na biso batamangala. OK, avant to ko ça après trouver ba dossier après. Voilà, parce que dossier on a déjà tout suite déjà avec mandat moment sur le Benango prochainement. Mais est-ce que, M. Makié, c'est vous tombez Liban, on a déjà bablié, est-ce que vous planifiez déjà retour là-bas en France? En tout cas, biloko on est tourné toujours na zoloba Didier. Donc déjà biloko moko pour le moment, tout est en circulation ya ba vidéo oyo salami oyo théâtre mère na petite sœur basali. Après wana loko za eloko ya l'état. Donc jusque là vous planifiez le moroté bino famille pour na bana wana donc batika na bango na Kinshasa. On verra donc tokoye ba yango après parce que batu oyo batala ki ba vidéo wana peuple congolais communauté congolaise oui vraiment bazo senga ki bana wana bazonga eloko nyoko ono ba monsieur Makisi. Naza pour le moment na eloko ya kolobate donc total yango après donc tokoye ba solution yango après. OK, na mieso tolobi par rapport ya ndenge bo zongisi bana ndenge bana bazolela ndenge ba petite sœur na mère bande koloba na vidéo ndenge tomoni kombo ya monsieur Roger Makiese etamboli eloko ni okoyi koloba na bato bazotala yo na kati ya congofrance.com. Et logo na koyi koloba na bato wana omoni position eza na mulisa muninga afa longola yango fotana na lisu na yo po omoni biso lelo ba congolais to vérifier lisusu te ndenge ezalaki kala to komaka mbala moko so tomoyi likambo to agir na moni bato misusu bafingi balobi ben ça va bakomi na bango bazwi bavi na bango bakomi ça va mais il faut qu'on vérifie koyeba soki eloko nini eza koleka na famille wana libota na un jour éveillé la yo peu d'interrogation soki éveillé la yo okoréagir ndenge nini peu d'interrogation donc kolingana te ofinga bien oloba soki ndenge tozali awa chaque région chaque mutu na famille ya moko ndoki azali ndoki wana pe akoyi pe kosala likambo oyo esalemeli biso ole bofinga botana bafamille na bino bato bozofinga botana bafamille na bino soki bandoki baza te soki un jour yo pe eloko wana eyeli yo okosala ndenge nini ezali pasi mais moto azocomprendre yango te donc eloko ndenge opesa kaka public merci bocontinue kosala
kufinga kosala babiloko bozosala merci pour bozwa nayebi te elongi nakoki koloba po biso bazayingwa tokóma na peut-être na culture wana ekóma neti coutume na biso ole boverifie bokomi kofinga donc bofinga bazayingwa bacongolais bofinga après tokoyeba na nsima suite nango soki ezala ndenge nini mais pour le moment eloko nalingi koloba bana wana tozwaki bango po toyede petite sœur donc toyede petite sœur na bango na baka moko boye bato bazofinga bingi mare bazofinga mingi mwasi comme quoi mwasi aza mabe abengami bana na nini réponse na yo et puis tokata mbala moko s'il vous plaît. Merci. Bana olobini par rapport ya ndenge bazofinga mama bon eza nango Didier kiti na biso yango wana kutini na biso yango wana donc kofinga epa na biso ezaka nango lokola bonjour donc kofinga soki balobi loba bolamu ya motu okokoloba ngo te mais soki babi Didier ngai soki olobi na ngai loba bolamu ya Didier nakoloba nayebi ye te nakoloba bolamu na ye na nini mais soki babi finga Didier nakofinga yo na biloko esengi te nafinga na kofinga yo donc kitini na biso lelo bakongolo tokóma nango toversira non te avant tofinga donc faut kosala baanalyse après obandi kosala bacritique donc osali critique te eloko wana biso tosalaki yango donc Didier eloko nga naza koloba naza kotesa naza koloba na yo soki okokoki kosize ngai opesanga mwa ta moke donc tunda bato bakende baluka basali na nzambe biso tozali prêt ya kofinanse bato wana transport kote miso okende ndongo bakosenga biso tozali prêt batala bana wana eza te ye akendaki bana wana pa paster mukuna soki paster nga naza makasi mpona makambo yango selon ye akendaki ye moko témoin aza wapi témoin toyebi te alors biso tolingi un journaliste azala mpe na kati ya makambo yango mais journaliste moto akopona epai nini tokokende ezala surprise bango bakoyeba te boye na ntongo bozwi bana na mama tokeye esika boye paster wana asali makambo ezala te ke tokende pa paster boye mpo bango bebeta crochet te bino bokei bozwi bango boye pa ya paster bien oyo basali na nzambe basala makambo batala bana na so basala misala mabe ou bien te so basala misala mabe te aliwana biso tokoréagir donc pour le moment toza nano na nini. Ok, merci beaucoup M. Mathieu, c'est on a partage na émission na biso ya congo.com. Ouais, merci Didier, Nathan Opesingai. En tout cas na sepeli toujours au Koba pour yope salaire to comme sur 23h25 donc au sali faveur ya ko benga ngai yo pesa ngai vraiment ba parole oyo na mekoloba donc tika tumsana eke liboso ba patience na yo mais nzamba pambola yo pona musala ozo sala na ba patience. Merci beaucoup M. Mathieu. Merci beaucoup. Merci papa. Merci, au revoir. Bonsoir. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV. Plus de 400 chaînes. La télévision autrement.